Canal Congo TV is Voilà Canal Congo TV C'est une grande fête, c'est le centenaire du premier miracle de Simon Kimbangu qui a entendu Jésus-Christ et il a réalisé les miracles. Parce que nous sommes à l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu. Le souhait que j'ai pour le centenaire, il faut le resituer dans son contexte historique et dans le cadre des prophéties de 1921 et de 1922 de Simon Kimbangu. En fait, le centenaire prépare les conditions du retour à la deuxième indépendance qui est la véritable indépendance. Ça, c'est une richesse. La richesse de tout ce que vous voyez ici, de tous ces bâtiments, c'est le fruit du travail des mamans depuis l'époque de Maman Mouilou qui ont cotisé entre eux et qui aujourd'hui réalisent une église qui peut accueillir plus de 40 000 places. C'est ça? 37 000, hein? Voilà, donc c'est ça ce miracle. C'est le miracle congolais, par les Congolais. Et ce que je sais de Simon Kimbangu, c'est il a été l'envoyé de Dieu pour le Congo et pour l'Afrique. Là, il n'y a pas de doute. Vous savez, comme tous les grands saints de l'histoire, ils ont une mission. Et vous les reconnaissez comment? Par les miracles qu'ils réalisent. Maintenant, si ce sont des grands saints, c'est qu'ils sont les envoyés de Dieu. Hein, on reconnaît les saints par leurs œuvres. L'importance de connaître Simon Kimbangu, c'est de se reconnecter à son origine. Parce que la race noire est la race mère. Et si Dieu a créé l'homme à son image, Dieu est quoi? Si la race noire c'est la race mère, et que Dieu a créé l'homme à son image, ben il est noir. Mais c'est pas parce qu'il est noir qu'il n'a pas des descendants, ni des envoyés. Et si Dieu est noir, il peut envoyer Simon Kimbangu, il peut envoyer Jésus-Christ aussi, non? Vous voyez? Donc, moi, je suis blanc, mais je ne peux pas avoir d'enfants noirs. Vous, vous êtes noir et vous pouvez avoir des enfants blancs. Donc, ça veut dire vous êtes la race mère. Moi, je suis vos descendants. Nous sommes partis de vos descendants. Donc, le retour, plus la connaissance de Simon Kimbangu va se faire, plus la spiritualité, le premier pouvoir qui a été enlevé au départ parce que vous connaissiez déjà Dieu, mais vous l'avez perdu. Vous êtes en train de le récupérer. Mais maintenant, il faut récupérer le premier pouvoir qui est le pouvoir spirituel. Et ça, vous allez le faire à travers vos organisations administratives, juridiques et politiques. C'est d'abord la reconnaissance de Dieu. Nzambe. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo na bolingo na bango ba santo balingaki lelo ngai na bino bayiki bato ya mokili ba culturel banganga nzambe ba scientifique ba politique bandimi banso ba sympathiser ya mokili to meka mpe ko partager na elongo na bino magazine le parcours oyo otikaka biso te tozali elongo tozosala mosala oyo epesameli mokumba ya bana na bato bamonela yango pasi na baponami ya tata Kimbangu to partager na bino expérience parcours oyo archéologique muséologique oyo toti kosala na mboka ya Égypte na mboka ya Turquie et na baike ba zone oyo totambolaki pour na grand rencontre. Il y a un musée, il y a un archéologue, il y a Mokili Mobimba po d'où vient l'humanité, d'où vient la civilisation, qu'on trancher l'histoire, qu'on limbo la histoire, vrai sens, il y a histoire, il y a Mokili. Dans les magazines, le parcours, tous à la ranabino tango nyonso, les lots tozo meka un peu copé ça compte rendu to éclaircissement.
na mobembo ndenge salamaki pe na bozongi ndenge na lekaki mbala moko na Kamba Nouvelle Jérusalem place evandi Yahvé sa divinité grand Dieu le grand boussole Papa Simon Kimbangu Kengani bien sûr les choses spirituelles et représentant les gars de l'église Kimbangis oyo na bomoko to na liloba na zalaki wana ko représenter aussi l'idéologie il y a le kimbanguisme et puis témoin oculaire na zalaki na musée Tata Kimbangu au jour à l'inauguration. Voilà bit il y a beaucoup d'anyangai nabino voilà bit il y a intervention il y a lelo na kati ya centre de recherche d'art Kimbangu et na musée Lohanga au izali l'un des patrimoines national de la République démocratique du Congo reconnu dans le ministère de la Culture et Art. Toujours panza toujours sango ya tata na kolandana na musala oyo apesi biso tope na mokumba. Mobembo na Égypte yambo ete to bembo katozwaki invitation officielle ya ko représenter région. Il y a Sadek Mobimba, il y a Grand Lac, c'est-à-dire en Afrique centrale, Afrique noire. Invitation et Pesamaki, pourquoi ngai na kendaki kolakisa elongi invitation pambate baike bato ya mokili balandaki inauguration ya musée Tata Kimbangu le 6 avril 2021. Molulu oyo ezalaki kolengelama esalamaki na cœur na Égypte na musée à civilisation oyo ba inauguraki yango na le 6 avril le 5 avril 2021 biso yaki le 6 avril donc jour moko après biso to inauguré. Le Musée national de la civilisation égyptienne, il a ouvert ses portes dimanche dans un quartier du Vieux-Caire. Ici, les visiteurs plongent dans l'histoire d'une civilisation unique, l'une des plus anciennes au monde, à travers les quelques 50 000 pièces exposées et provenant de différents musées égyptiens. La raison pour laquelle on l'appelle le musée de la civilisation égyptienne est que la chose la plus importante ici est le concept même de civilisation. Il ne s'agit pas d'une époque ou d'un temps spécifique. Chaque vitrine raconte une histoire ou un concept différent de la civilisation. Le joyau de ce musée, ce sont les 22 momies de rois et reines de l'Égypte antique arrivées samedi, transportées sur des chars dans les rues du Caire lors d'un spectacle grandiose. Des momies qui ne seront exposées au public qu'à partir du 18 avril. Elles apparaîtront dans des caissons plus modernes pour mieux les protéger, mais tout a cependant été pensé pour qu'elles continuent à fasciner. La salle qui accueillera les momies royales sera conçue pour que le visiteur ait l'impression d'être dans une vraie tombe. Nous ne nous contenterons pas d'exposer les momies, mais de présenter derrière chacune d'entre elles tous les artefacts pertinents, le sarcophage et une empreinte radiographique indiquant l'histoire qui entoure la mort du roi momifié. Outre le musée national de la civilisation égyptienne, l'Égypte doit inaugurer d'ici quelques mois le grand musée égyptien près des pyramides de Gizeh. Il abritera, lui, des collections pharaoniques. Selon ma source, le Kola Art Kimbangu est reconnu dans l'État étant qu'institution monene oyo ezobomba toki pezebi donc culture et art de balasaki invitation pambate nazali moko ya bakor ya musée art et Afrique et l'un des archéologues ya Afrique et sengaki aussi nakenda ko défendre mboka pe ko confirmer place na ngai na motuya to na kati ya bambi ya bakor ya archéologue ya Afrique de nazwaki invitation lokasa to sengaki na tata mokonzi ya bule nzela kokende ya permetaki apesaki ba directive kokoma na biso to bandaki na mboka ya Turquie na Istanbul kuna ezalaki musée ya civilisation européen to salaki un peu pour parler to visite et conférence moko ya 2h30 kuna ezalaki koluka koyeba d'où vient l'humanité et puis d'où vient l'Occident pambate biso na bango tokobemboka tozana na molulu monene esengisaki monde entier baike ba musée tout ya monde ba intervention tout eutaki na monde ezalaki wana po ete tolobela pe ko projeter mais mama na likambo ezalaki que bako exposer ba momie
première fois depuis mokili salami que ba exposé ba momi oyo ba archéologue nyonso ba muséologue nyonso ba komona yango. Bien sûr bazali na corps il y a musée. Voilà aussi sanabiso selon les Européens civilisation na bango et outil en Égypte. Mokili outil en Égypte et bandaki en Égypte. Ba argument ezalaki ma poussé ndeto bembukaki biso banso na mokili Égypte na cœur. Okoma na biso na cœur tongo etanaki fait que to belema na musée oyo ya antiquité égyptienne eza na place Tahrir na capitale na centre ville. Musée wana eza musée oyo ezali na ba milliards des objets antiques. Il y a civilisation bien sûr. Ils ont misé antiquité, il y a antiquité simple. Na kati wana ndeza ba momi place eutaki avant et que na musée il y a civilisation. Voilà, chaque artiste a fait ce programme na ye, discours na ye ndenge zalaka comme d'habitude, parcours artistique na ye ba vérifier yango, ba landeli yango mboka ya uti, pamba te biso domaine na biso ya domaine moko noble. Tolobaka likambo ba trace ezali o balandelaka. Parmi bato bazalaki wana moto mo azalaki sika ya koya Égypte te bato baso misu ba ya deuxième troisième misu ba sisaki ba doctorat misu neti biso tozalaki bato yo to yekolaki archéologie artisanalement, c'est-à-dire place ya ba fouille tozwa koya ko travailler afin que koluka koyeba connaissance universelle. Voilà où tout le monde a défendu memo na ye, idée na ye, concept na ye, programme na ye pour ça l'exposer na ba objet. Bon, ngai coïncidence c'est salamaki batiaki ngai moto asuka. Parce que c'est la première fois que un Congolais, un Africain noir, yambo avant ba kulutu na biso, ba archéologue minene o baleka mais kozala étant que artiste plasticien ou bien visuel de Batienga na Souka. Quand on a présenté intervention nangai d'où vient l'humanité, na pesi sens ya humanité, na keina mozindo humanité bandi en Égypte et bandi na Congo antique. Pourquoi? Parce que il y a des millions d'années dans le banc déjà dans les parcours, on a ça qui va preuve. Il y a mélanine, il y a comment Izalaki et tout. Bon, c'est référé dans l'émission, oh, il y a Salakala, humanité et Outiao. Bisonde Toboti Ango, avant l'homme occident, même Azala. Contradiction et Salamina Bato Baleka qui liboso, ba docteur, ba grand professeur, né directeur, docteur, maman Oyo Azo Kamba, musée antiquité, avec au kata débat, alors voilà l'homme qu'il faut à diriger événement dans musée à civilisation na oyo ezaki inauguré oyo eza musée ya sika nde baponaki ngai et puis na fongoli ba œuvre d'art na yaki nango lokola misu ba archéologue nga aza artiste na monaki koya wana ezaki pamba maboko pamba te nasalaki ba œuvre d'art na memaki œuvre liboso ezalaki ya papa Kimbangu ye moko l'homme en panne na intitulaki yango premier ancêtre, premier homme dans l'Antiquité, et puis dernier homme. Donc, il y a des bandelipe na souka. Il y a petite civilisation. Et puis, deuxième tableau, c'est là qui tata Mokonzekolo, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce que c'est le président de l'Union africaine. Raison de Pessinga, tu dois président de l'Union africaine, tient un tableau, mais mandat naïe, thème naïe à l'Union africaine, c'est la culture et art. Nous avons si biso ezali ya boye ya culture a poto trancher humanité pe salami en Afrique o yazo diriger et puis azala ki mokolo inauguration ya musée Tata Kimbangu akata ki riba to solo la kana etango molai et na yebisa ka pe makambo wana pe na yebisa ki comment événement na kozala appui na ezaki à 100% étant que diplomate bango baza bato bazo simbi mikanda basala ba accomplissement ya makambo e kosalama ndena nemaki tableau na ye take moi na ya Congo aussi président ya République démocratique du Congo place na zolo bela source ya makambo oyo bien sûr que outi ba sculpture na ngai ezalaki ba œuvre oyo memamaki po ete moko epesama na tata mokonzi ekolo ya Égypte na ndenge apesi a favoriser événement wana etake pe tata ya mokili ya Égypte ba deux etikalaki moko evanda na musée ya civilisation nde moko ekokende na bibliothèque d'Alexandrie na ba livre parmi on a memaki mais livre zaki principal na programme na zaki l'histoire de kimbangisme écrit par
premier chef spirituel et troisième fils, il y a Tata Kimbangu, et puis son éminence, Papa Diangi Ndakontima, il a le grand bâtisseur, le professeur de professeurs, Mémoana, au Bisso bien un livre vert dans l'histoire de Kimbanguisme. Il va faire visiter Bisso, to Tamboli, to Moni ba objet, to Moni ba antiquité, Sima, donc l'événement changeait qui aspect, chef de l'antiquité à Ekoya, to suis cortège présidentiel, to diriger vers miser et la civilisation. C'était le même jour où l'événement il faut ça la Makuna, mais dans les après-midi. On est allé qui avant midi. Tant on commis, les a déjà annoncé, vous avez déjà, qui ont pas photo, on a premier misé parce que nous sommes Bandagawana avant antiquité et confirmé l'événement. Directeur a misé le docteur Waza numéro 1 archéologue dans Égypte, dans Afrique. Et puis directeur il a musée, il y a civilisation. Yé ndé motabima qui pour na koya koyamba ba objet wana pe kwa koyamba délégation monene et puis ba œuvre comment qui na maboko ya grand archéologue wazali parmi les doyens parmi les vieux monsieur Mohamed ndé asimba qui ba objet to kota ki na gloire nyonso na honneur o ba pesa ki na kombo ya Afrique on a la même qui surtout les noms que je portais ya Tata Kimbangu to kota ki na kati ya mise à civilisation avant on a tout ça là qui réunion ya préparatif car ndenge zalaka bato basala ka ba événement ba conférence ba yebi to meka un peu ko sala ba débat moko ya ko aligner événement ko kota na ben na concept ya événement na mise à civilisation na wana avant tout ça là événement faut tout monde a quand même des objets et des momies aux qui la première fois ils allaient exposer devant les muséologues, devant les archéologues, devant les égyptologues. Rappelons que l'égyptologie est biminakati, et a branché biminakati à archéologie. Donc un archéologue a coupé comme un égyptologue, parce que l'égyptologue est juste bateau ba yekoli siko lolengeni ya ko décrire, ba hiéroglyphe lolengeni ya ko décrire ba fouille, biloko ezo bima na fouille pour que ba ko pesa langage authentique ya kala. Les bishops sont tous à qui wana na ba égyptologue bato ba yebi ko pesa vraiment ba mot exact to visiter qui musée mobimba mais na surprise mon retour toujours visiter musée toujours l'histoire na côté astronomie na côté il y a santé na côté antiquité na côté invention il y a science et tout ezola qui sakaka place moto moyindo ndi asali yango tout kokoma na point kokota na kata réserve bien sûr la loi et l'obike beaucoup ko filmer na sous-sol ya musée et kota ke lo côté nyo sotika la libanda ngana zwa ki quand même motswa kuliba koloba ke non na loi ya UNESCO to zali na ba loi zo protéger ba kolo biloko afin que tomba comme na maturité pe batongi bisika ye ya ko yamba biloko wana et pesa melindinga que bazali na droit ya appartenir na image pe na droit des propriétaires parce que zeloko na biso ya bo moni même balitu wana to sala ngona ba musée ko déclarer tant eloko eza yo bon ba permetaki quand même que tozo ba photo mettre au filmer té voilà to kotaki na kati ya réserve à musée na kati na si à sous-sol ndé to kende ko découvrir ce ko ba momie le premier pharaon oyo azalaki autaki na Égypte mais autaki na Congo na centre Congo na première reine Amenhotep première pharaon qui Thutmose premier avant pharaon le roi ou le président au moto azoko diriger à numéro 1 ya mabele wana Thutmose azali roi to nzambe oyo ba Congo bato Congo ba bantu o bayaki ko s'installer en Égypte ba tambolaki na ye ba bengaki dieu ya lumière pamba te lumière éclairaki en Égypte ezalaki rien désert poussière kasi yaki ko ngengela molili noir ezalaki na antiquité yene muta créé ki pyramide yemba saki ba lieu funéraire yemba salaki ba schéma comment construire des immeubles yemba salaki civilisation yemto apesaki
concept ya humanité, développement mondial, oyo tozomona bayeba ko ambomé, bayeba ko conserver ba archive. Bon. Et ko pousser ngai tant bazolo banga naza ko filmer parce que j'avais besoin ba preuve wana na humanité mona ngote mais ko kota na kati on ezaki aussi kaka facilité parce que tozalaki quand même totindamaki na grand boussole ya avec sa divinité sengaki bana na ye bino bana na ye bomona image wana ba travail ba recherche approfondie autour sala na hiérarchie ya mokili. Tant aussi ici visite à Bamomignon sur plus de 22 aux alaki wana parce que 4 monsieur suis réservé au développer en awa tant au bimi et sengelaki na ngai na sala discours ngezaki prévu na ebisi bango soki totali to projeté to beto tala kimbangu là-bas internet ils a avancé balobi ndenge ba décrire parcours ya tata kimbangu le révélateur des choses cachées. Top Moses aussi tata kimbangu oyo azalaki na premier temps na o ndenge tomoni na ta contemporain l'homme en panne bazozwa même caractère ndenge tosalaki d'études archéologiques na taille na figure sculpture ezalaki représenté na premier roi Thotmoses azalaki na panne toujours azalaki na bateau de commandement abandé kobeta flict to monaki na 4 musées à civilisation bâti 5 flics on a 5 ans na 6 trous le premier ezali fabriqué na bois wenge sculpture na bois wenge bois wenge bo to bengaka bois noir eza bois o eza na Congo central so etoke na kamba Nouvelle Jérusalem to okuta ezali yango lingima ya sima bois wenge déjà ils ont fait sa biso preuve et puis oyo abandaki kolamba kolia on a ko utiliser ezali ba terre cuite or terre cuite argilée eza ba terre ou ezaka na centre en Congo place ba bantu bazali écriture to décrire yango engi kolakisa tout simplement Kimbangu Thotmoses parce que Kimbangu ezo signification ya révélateur des choses cachées et na taille na philosophie et yemo atikaki maloba civilisation et ko s'épanouir au bango ba bâtir kasi mokolo oyo ba ko réincarner encore et au senga bazongisa ba corps bazongisa bango na source place ba outé azalaki Dieu représenté yango après passage na Thotmoses 2 que kozwa o nyoso ba kitani wana tito roma na ba pharaon o ba yaki oya na ba 18e dynastie de 14e dynastie to ko développer nde ba komaki ko adorer bango comme ba Dieu parce que Nzambe azalaki déjà na place ya trône wana. Or d'après ngai étant que chercheur il a fallu batika la couronner comme ba roi. Donc voilà un peu place civilisation outil tant on a sali discours na ngai discours ezalaki clair et net. Toute l'histoire de l'humanité est fausse. Pambate même to accédaki na ba archives zaki 3000 ans. Il y avait un prêtre après Jésus-Christ 3000 ans ba kundolaki na ba archives na papyrus o ba komaki ba décrire on a des égyptologues toute l'histoire autozotanga ya Bible contenu ya ba message wana la plupart ya histoire il y a Bible autoza o imprimé na Venise l'homme occident qui ko iba qui ko piller grande bibliothèque d'Alexandrie avec vos archives ou ezaki pa na biso ko luka ko fafier histoire ko frauder même na bandroit 70% c'est faux donc 30% ezozwa vrai parce que za makambo ezaki na Afrique mutu mundu bantu nda komaki yango na ba archive wana na bandroit site na ba site o bazo citer na Bible tant que na archéologie tous aux et aux années na Congo na centre à Congo place aux civilisations outaki et aux attend imati kokende quand on parle d'Égypte tant aux lobela Égypte d'Égypte antique et aux Égypte à pays et aux là ça continent place ba noir bazala qui place civilisation outaki tant bazo bela Éthiopie c'est que Éthiopie aux centre place pouvoir il y a bantu outaki na centre tant on le centre tous en Congo tous les Congo donc Congo ezaki ne bakabo na Berlin bien sûr tous Angola tous Congo Brazza tous Kinshasa tous centre union surtout en des équipes place Royaume Congo place Congo place bantu outaki ne place humanité mutu basala ki mutu outaki
kasi tant tozo lobela toute l'humanité tant tozo lobela yango déjà naza ko achever je crois balandi bazolanda parce que ko décrire Papa Kimbangu Thotmoses histoire et ko en combiner on a l'histoire de kimbanguisme yango ekolakisa idéologie noire parce que avant l'église ezala mo église euti na grec antique avant civilisation wana ba détruire yango biso to yebaki déjà nzambe to zaki na bonzambe ba symbole nyonso oyo ya pyramide ya hiéroglyphe ya toute la civilisation mondiale eko bongo lango parce que sur tel même tata diange ndakunti balobi ke moyini Satan a salaki mututi a salaki l'autre. Donc ça dit ba eko frauder ko bongo la que eza ba symbole moko satanique et cause satanique comment religion avant to benga ba religion ba secte nanu et salamité déjà ba koko na biso nzamba zalaki représenter na koto na pesi na discours na pesi ndakisa na kati ya mokili na kati ya mangomba neto osambela lelo place nini okokuta batie ba corps place nini okokuta ba exposer ba corps baza ko vénérer yango kaka na église kimbangisa ba benga ngo kilongo to mausolée nzoka place nini pe na royaume oyo bandai ko bomba ba ancêtre na bango ba premier ba ancêtre na bango bazo bomba ba archive ba écriture ba symbole okuta kaka na Égypte antique et na Congo parce que ezali le na concept moko ya koloba ke nzamba za mutu oyo a réincarné ki a vanda ki a koma ki a créé ki civilisation Kimba. Alors na kosilisa discours na kanisa ki loza na mboka barabe lokola ba européen bazali wana et que ba ko lapider ngai ba beti maboko je confirmé si katoye ko fungola sikoyo ba objet d'art o ngana memaki yango bomona ki tableau à Papa Kimbangu ye moko en personne balobi oui ye to comparer yango na botia ba photo bien sûr bozola tsabango bomoni ke sculpture oyo ezaki première oyo kozwa na Papa Kimbangu eza ndenge moko même na concept même na taille OK uti na ba siècle avant Jésus-Christ avant l'humanité ekota na nouvelle bandimi yango ekota na musée bandimi yango ko confirmer yango et critique mandombe oyo ezaki révélé na papa Abela de ndenge nini emonani avant Jésus-Christ na kati même ba pyramide na kati même ba sarcophage na kati même ba crypte ndenge ezalaki mentionné avant na première ère siko tata Kimbangu lokola azongi siango lisusu mandombe ya bandombe ya bino banoa ya bino eloko ya bino oyo ebungaki. Non, on peut prendre les photos ici, bien sûr, n'a pas image, mais caméra, to presse ya monde, ba Hero News, ba chaîne toi nini za libanda, ndeto bimaki na bango libanda, ko sala maloba, koloba, ba interview pe ko zo ba photo à famille, ndeto simbaki tableau wana na premier archéologue, yazali directeur général ya musée civilisation, ba confirmer tata Kimbangu za premier ancêtre ya humanité na combo na idéologie. Rappelons que tu as inauguré musée Tata Kimbangu. Musée on a fait vendre histoire ya mokili ya humanité selon la prophétie, selon ndenge comment mina livre vers la page 9 et la page 14 ezolobela comment Papa Diange Ndakuti mazo reconnaître ba objet comme ba symbole authentique langage ya bakoko na biso oyo basalelaki na civilisation. Voilà tant aujourd'hui ba photo ba confirmer yango na ba écriture ba discours wana ba nexé yango na philosophie de l'art des œuvres d'art wana ekoti ba sculpture wana ozo symboliser histoire historique ya bon scientifique parce que toujours faut ça la jumelage entre ezali le kimbanguisme ezali histoire ya humanité ekoti na kati ya musée et œuvre d'art ezali ya président de la République le docteur Azu yango yambi yango et puis tableau ya président de la République ya Congo a posé l'Union africaine témoin en tant que politicien comme diplomate à Kataki Riba et côté aussi dans musée à civilisation ndeto kota ki batia ngo na couloir okende na réserve place ba momi bazali jour à cérémonie et salamaki na butu ba salaki pungi gloire fanfare musique classique ba kano ebeta ito ba momi ba koti mais tata Kimbangu lo mapa a koti siko na moi devant tout le monde toute l'humanité devant tous les archéologues les muséologues du monde
ba confirmer yango. Voilà nde to aki siko ko ya na musée à Papyrus, place où ils ont le premier papier imprimé na bakoko na biso, inventé même 3D na kati ya musée wana. Ba yambi sous message à Tata Kimbangu to kotisi sous œuvre d'art et puis discours pe mémo na ba vidéo na ba photo à inauguration à musée. Toye ko kende ba ko bengisa biso na grande bibliothèque d'Alexandrie. La bibliothèque d'Alexandrie est parmi les premières bibliothèques qui a monde de bombi archives banda ancien temps tina ndenge toza na ata contemporain. Et puis grand amphithéâtre ezaki wana ba yamba kinga to sali débat scientifique intellectuel ko pesa ba raison pourquoi papa Simon Kimbangu azali nzambe, pourquoi jumelage entre première roi Totoro Thutmose et ce qui n'a eu ma parenthèse moquée femme moi si à Thutmose ou à Amnented ou à Zaki première dame babengi femme ko rassemblée yem tavan saki administration ya moni les égyptiens bako on a biso à l'époque bazaki ba matriarcat oya ozwa na civilisation Congo papa Kimbangu ba matriarcat dans pouvoir wana oyo ezaki na civilisation ya moi si ya vandisaki ya zaki mama mabota yem tu asala kete tout le monde a administration ya royauté wana ya ba dynastie nyonso yaki kolanda Amnented momine pezala ki wana tu ko zo parenthèse na mulai na dimension na connaissance tu ko zo mama mulu aussi a ki ko accompagner papa Kimbangu na deuxième venue na papa Kimbangu mama mulu to benge mama mabota yem tu sikwa tika iko bomba soutien yem ta bomba ki ba archive wana yem ta beta ki ngonga pesa ile ko la coup d'envoi pour le 6 avril 1921 le kimbangisme est à la fondée Evanda bakangi a bombi ba voilà eko pesa indépendance et Afrique sur le plan politique eko sala ke ko pesa passe na première chose Peter papa diangenda pour être à ça la continuité mais si on ndeni ne ko zo Thutmose et zo le même histoire ya le kimbangisme ko to zo beta on a 21 zo ka to beta avant Jésus-Christ. Tu sais histoire de l'humanité, tous les ancêtres, Abraham, tout autre, la Bible, les rois Salomon, tout ça noir. Parce que les archives, et là, ici, avant la Bible, ils ont imprimé à Venise. Il y a les archives, preuves archéologiques palpables et qui contredire Bible inventée, imprimée chez les Blancs. Pour qu'ils aient un intérêt juste et la domination, ils ont bazola bakoko nabiso, babukaki. Bapiaki bangé ko bomba ko falsifier histoire mukeza il a falsifié tous les universités écoles enseignement tout le système politique oyo l'homme occidental kataki on a intérêt na yé le même concept wana ndé na défendaki yango na grande bibliothèque d'Alexandrie na bimisé bango livre vert na bimisé bango na ba archive dans l'histoire de kimbangisme mais bien sûr que papa diange ndakutima il y a si on a qui monde balaki c'est que 5 places au bakundaki ceux qui n'a pas 5 à 4 places au bakundaki Christ Yesu abibo batata ba mama mikolo ya boye ba vérité Bible to congé ango papa qui m'en pe na 20 ans le bible tanga ka Bible bo kanga muibi ne lo ya iba parce que lo yo yibi eza yote oko bomba ba vertige ba archive eza na sama be ta ba sous-sol te le lo oyo ba tout est camo ba découvrir ba son des noirs civilisation sont des noirs le lenga kolia le lenga kolata le lenga médecine déjà même na ba dentiste na kala déjà avant Jésus qui tu ba le lenga nini ya ko traiter minu le lenga nini ya ko sala barin le lenga nini ya ko embaumer donc bref même papier mundela inventé le côté parce que l'internet même outil na réserve place autokota qui na pyramide na ya Gizeh yango que longtemps va confirmer bazui livre vert ba cotici on a grande bibliothèque d'Alexandrie confirmer na zu œuvre dans na pesi bango na pesi discours to bimina directeur à misine to sali ba interview ba confirmer yango nde ba pesa ki délégation monene to sala ki cortège to ko ya na cœur après réunion ko silisa ko maintenir ba makabone ko ta na antiquité égyptienne voilà na bozongi na après na musée à Papyrus des grands musées au bazotonga musée à civilisation mondiale au mokili mobimezo sala na Gizeh place to visaki pyramide à Gizeh à côté directeur nango babengi sakinga on a fait des réunions techniques na visitaki place où la histoire ya mokili to appartenir aussi
mokolo ya inauguration tata mokonzi ekola ozala tata mokonzi abule bien sûr soka ozala représenter ou mabongisi na ye nde ba encorder bien sûr musée tata Kimbangu ekoti parmi ba grand musée ya monde na concept ya idée ya place ya source ba confirmer yango et puis bazozela liloba tata mokonzi abule soka zongisi liloba nde entre musée tata Kimbangu et puis gouvernement on a ba musée nyonso égyptien ba objet wane kozonga petit à petit et puis collaboration directe. Art Kimbangu, où il représentait qui musée Loranga, où ils allaient musée aussi contemporain et puis antiquité, et ils ont joué entre gouvernement et Afrique et puis entre l'État qui est fidèle et puis croyant, il y a le kimbanguisme. Voilà toi qui kozonga un cœur na fleuve Nil, musée souterrain, les archives où ils ont assez, tout qui t'a dit assez, tout là qui va se raffonder. Donc, il faut visiter bien sûr l'Antiquité parmi les musée mondial. Pourquoi pas que nous avons un gouvernement na biso ya Congo entre les deux parties. Voilà, nous avons Bembuka, quoi il y a Turquie, pour poursuivre débat où ils ont close que voilà l'humanité, d'où vient l'humanité au Congo. Rappelons même Christ pour projeter qui na musée qui Brony Jacques Chirac a outaki na a Jourdain ti Afrique centrale contradiction na pe na pesa qui en exemple na webano abanda azaki na Congo voilà ndeta on to bembo ki to ekokoma na mboka Kinshasa na appui aussi ya tata mokonzi abule to leka ki mbala moko na kamba Nouvelle Jérusalem pour na kotike la patrouille 4e génération ba rapport pe ba objet ou ba pesa qui na tous les musées après tata mokonzi ya école ya Mbanga ya ba autoriser ki yango pour na kina ba papyrus na kina ba objet mususu o ezali tokola kisano tokola kisate na zwa kitamulaya osolola na tata mokonzi abule tamulaya koswana tata fumu mbanza bango bayebi bakchi bayebi mokili et na appui aussi ya conseiller directeur simbi administration bien sûr papa Zako oyo bayebi diplomatie mokili ni bango bazo memela mokili na bango kamba elakisi Fox ya connaissance universelle na hiérarchie ya mokili ndomoni dimanche na pesa ki ba objet wana liboso ya bakambi liboso ya bambota lingomba na tata mokonzi abule et puis lundi nde na matinée papa pe pesa ki nga maloba na salaki résumé et yemo pa ki uzwa maloba ko confirmer yango bien sûr que le soda ki mutu mwindo atwaza mundelete bien sûr que le Bible les ali fraudé au biso to na malakisi ya le kimbanguisme yango moni imprimerie peso salama rien kozala comme avant pambate après ko inaugurer musée ezana ba makambo siko ekomi ko se dévoiler ko bima et tata mokonzi aba ya bula pesa kingai encore bénédiction et autorisation kotambola mokili mobimba pour eza tournée mondiale autozo sala et ce qui en Égypte était kalaté tozo bemboka place sur ba secret minene bozo ngo kalaté to kende partout ici comme invitation eza déjà avant tozo la inauguration mondiale et tozo la tumpa oye morazo kana ko sala pour nzambe nde ya ebibiso biso to ebiete voilà na bon nzambe ou la kisi tata Kimbangu na côté scientifique na côté politique divinité moko sa divinité ya nzambe ya Mpongotolendo yango nga na lobaki esengeli banganga nzambe bazala na courage ya kokanga l'église pamba te place source ya Bible euti na Biblos imprimé na Venise et la kisi bango moko mindele balobi ke batiaki lokuta na humanité bango moko balobi eutaki na Congo bango moko bandimi tata Kimbangu alors siko na biso bato bayaki ko imposer yango na biso bato to bungisi sans sa civilisation to yebi sous tes places bandaki kasi source monani to qui n'est pas kolelo to qui n'est pas kolelo ko nkamba alors en parlant de l'église kimbangiste to bengango comme l'église kimbangiste c'est l'église et sa civilisation oyo banzambe bavandi to moni yango na kilongo to moni yango na antiquité ezo sala jumelage wana place 37 000 places assises, temples, 37 000 familles déportées, au nata contemporain, un esclavagisme, mais encore une fois. Et puis, au béni, tout le monde au monde a été tabernacle, au la Bible, et à Wana Kilongo. La Bible est saine, histoire à Koloye, sur place, et ça, mais ça m'a na Congo. Abraham, place, Baleka, c'est na Congo. C'est ça, l'archéologue, beaucoup de gens sont fous, mais bango ne bazo sala ba fouille, prévoqué, la kisio yango. Bon, na masapo, na ba légende, ba betika écrit. To quoi nani
Voilà toute l'histoire. Il y a humanité za fausse. Tozo koma mosusu. Et dans l'automne, ba grande directive sur le plan diplomatique. Papa ebindenge nini ba solo la kina bango ndeni mambozo lengela maboromo na une forte délégation où rozala kaka na 21 oyo. Voilà centenaire, continuité centenaire yango wana continuité à musée Tata Kimbangu. Intervention na biso les 6 avril ezalaki exposer l'histoire oh ba papa ba dika ki bango moko mamoto salama ki selon idée na bango moko ba papa. Et puis même aussi les œuvres ezali symbole langage pour Tata Mokonzi ekolo azalaki wana tolobi bien mandat les activités art kolakisa toza ko appuyer mon poto rassembler siko to zongi sa makambo na koleloko tot Moses na koleloko Tata Kimbangu o amonani na ancien temps et puis na premier temps et puis balobi l'apparition salamaki avant l'inauguration au moni basaki cérémonie grandiose na kombo ya ba ancêtre na biso ba africain. Voilà voyage nanga to mobembo nanga o etikali to mona Tata Mokonzi ekolo tozo ozela arriver na Kinshasa pour être topé ça est aussi des objets au etindami na compte la présidence et total à lolenge nini to créer pont tina Arkimbangu merci na ba nyonso to sena ba musana Arkimbangu au bazada l'ombre na baza visible merci na sa divinité ya benzambia pour tout le monde ba construire na confiance oyo bazo pesa na biso bana na bango et na ba konzamboka ya Congo na confiance na administratif pour pesa ndinisa na ba papier et na administration bien sûr et na bambuta lingomba na malako to ba kozwa papa pe ba kozongisa biso bana na biso banso to ndimela ba papa na mokili mobimba. Il est temps que biso mo ba congolais to longa na ignorance ceux qui ba nation na ezo soso la bongo biso mo ba kololi kam pourquoi to tika na distraction moi mokie oyo to mona ki kuna ba vidéo ya moi les aller to partager na bino voyage to les grandes rencontres ya ba musée tina na mozindo o ilekaki yango wana et toujours continuer ko projeter ko continuer centenaire et continuité il y a l'inauguration Tata Kimbangu. Les parcours ezali partenaire monene aussi à centre de recherche d'art Kimbangu et musée Loranga et ça magazine yo ezobeta bo solo a makambo tomoni ba papa Ndombasi ba beta histoire na bangwawa ba papa Luyola ba beta histoire na bangwawa ba papa Dokolo ba beta histoire na bangwawa. Ce sont des légendes au ba vivre époque ya banzambe biso toza ba témoin oculaire ya grand boussole tozo mona ba papa comment bazo transformer parce que autant dans la Bible ba biso apôtre Paul ba biso boy no mona été mais tozo mona ya zalia wazo sala ba preuve. Or, parmi ça, le magazine, le parcours, ils ont là qui s'abisso, archive, tout le monde a papa, chauffeur, tambola qui n'a pas papa, comment accident, salama qui la moussi bibembe, longoli, porter ici, miracle au tolinga, tout le monde a toujours yo kango, na archive, il y a magazine, le parcours, et ça magazine, moi, tout soutenir yango, yango, moni, le première émission de Salina Bango, pambate, et allez encourager aussi une naissance à l'équibangisme, et puis preuve. Courage encore une fois, Nabino Bato Olanda Rapé, au soutien à Bango, et puis na Ratelki, Mongongo ya papa, Oeza Kola. Canal Congo TV.